que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là. Il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Ivoiriens jeunes qui aujourd'hui à 19 ans, 20 ans, 30 ans ne veulent pas s'intéresser, un bon jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre chef. J'appelle à toute la jeunesse de prendre conscience qu'il doit faire la politique. Famille Tshisekedi, banda trahison banda kala. Mais le loco est beau. Ils ont comme ça va congolais. Félix a posé à Fololo, à Botika, à Lilita, il y a Emery Patrice Lumumba. Oh, mon papa n'a à l'époque a traité Patrice Lumumba pour la crapaud. C'est-à-dire que tu mets 37 ans, dans la opposition, tu mets 37 ans à Nzala. Mon colotozwa qui m'a conduit. En fait, tu as dit que nous sommes tous les deux, tu as dit que tu es c'est-à-dire que tu mais le moboutisme est en nous. Solennellement, celle-ci est la seule qui est notre nation. Elle nous défendra. Et si elle ne le peut pas, Dieu nous défendra. Tant que nous avons Jean-Marc Kaboul, Olela, Jean-Marc Kaboul pour démissionner. Est-ce que Binotam Jean-Marc Kaboul va faire la réunion à Bamou? N'est-ce de quoi nous avons fait? Tu luttes qui pour la Mobutu, tu bouddhistes qui pour Mobutu, mais Mobutisme, mais il y a pas de temps pour vivre en haut. Est-ce que Jean-Marc Kaboul depuis à l'Assemblée nationale? C'est leur réflexion de Mike Chibam. Est-ce que Bino Maman Boyo Jean-Marc Kaboul a pour que non, ça compte bien l'autre chose qui à l'époque il y a d'autres mesures, la 300 francs et qui t'a le euro. De l'autre côté. Merci Mbote Balandi Mingi et Balandinho sorcier du Congo Bisika Bozwami Bino, bonsoir Mbote, bonjour. Bozali na Belgique, bozana Chopo, bozana Bazou ele na Pesmino Mbote, bozana Bassa Kusu, Pilipili Benemba naka bandeko na ya Pesmino Mbote Bisika Bozali. Likamba okamo lelo toza Congo. L'autre tikali na 709 jours oh monsieur Chilo Matika la moi comme rappel la rapport bandeko bazaki na mois d'installation bye que non. Le haut est monsieur Chilo Matikali na 709 jours. Mais les Kamba pas c'est ça. Chilo Moto comprendre le haut ça là. Le haut est ndé to bana webi sabino. Monsieur Félix avait inauguré ba bis. À ceux qui ont raté à la tisi betidia ba militaire 10e mairie ba toge. Plus grave encore monsieur Félix ndé to yebi le bezala qui dans tes aéro Lumumba. Moutoua continue à fraude électorale. Azad dit pour qu'elle honorer mémoire à Emery Patrice Lumumba. Makamba Kolbeza est belé. Tolobaki a bolé bilo Wamboza Nambango. Mbosso. Omani place papa Luambasuki. Ancien procureur, président de la Cour constitutionnelle, a fait lobby. Pour vous dire que dans bilo wa Kabila Sole Ango, il y a un retour Ezali. Alors ça plus tard dans le Kongomani, neto koloba awabwe. Monsieur Félix a kenaki lobby na mausolée papa na biso Emery Patrice Lumumba otika ko ya ifololo. Mais li kamako kama parce que mission o eza mission o tolobela pour na mboka Congo ba comprendre nini ekoleka na mboka Congo. Oyo boy monsieur Félix asali ils insultent. Surtout bito réfléchir autrement. Famille à Tshisekedi baza batu oyo te balongo bani pona okende kotika fololo na lilite ya papa Emery Patrice Lumumba. Pourquoi Félix alongo bani te pona okende ko déposer fleur na lilite ya papa biso Emery Patrice Lumumba? Et là kwa liboso Félix azamutu oyo boy azaki élu par le peuple te. Mais lilite ya Lumumba ezalaki bitumba oyo boy ya kozongisa pouvoir ezonga na maboko ya population. Ya mi baleta to ko ba famille ya Tshisekedi. Baza dignité au Canada déposer gerbe de fleurs dans monument Emery Patrice Lumumba. Bande ko ba komomani boyebi. Emery Patrice Lumumba à l'époque était Tshisekedi ministre de l'Intérieur. Aza parmi batu oyo boye ba commandita liwa Emery Patrice Lumumba. Na lettre wana tango Tshisekedi akoma papa ya Félix Tshisekedi Etienne. Pour vous dire que non ba traître ba banda kala. Famille ya Tshisekedi ba banda trahison banda kala. Mais le oyo boye
ils ont comme ça ba congolais Félix a kozwa fololo akena kotika na lilita ya Emery Patrice Lumumba oyo papa na ye à l'époque a traité Patrice Lumumba lokola crapaud yango na bana Congo boko mona pour place ezali donc pour la biso bato to ko réfléchir to lobela pour la mboka Congo donc la famille ya Tshisekedi n'est pas un modèle, n'est pas digne ya kokende ko déposer fleur na bango na tombe ya papa na biso Emery Patrice Lumumba parce que mutu oyo papa na ye le oyo Félix aza na pouvoir na lolenge ya mayuya papa ya Félix soki pe papa na ye soki pe papa moboko soki pe koko na ye to ebité wa benga e crapaud mais nous devons être sérieux et le Kouana ils ont vraiment tout déploré parce que la famille Lumumba mérite beaucoup de respect. Ngai na place ba Lumumba na ko ndima bilo ko wana te. Parce que bato ba traiter Emery Patrice Lumumba na ligorodo le oyobwe to ko mona bango ba ko notika flair. Tandis que Emery Patrice Lumumba so ka sala ki le oyobwe to éviter ni ya sala pour que nombo kana biso ezwa développement et kina liboso. Donc il faut biso ba congolais to fungola miso. Le nom de Félix Atikali na 709 jours. Likambo ya passe. Tomoni ba mama ya IDPS. Na ba koko ya IDPS. Na ba greve na ba cousine na ba nani nyonso ya IDPS. Ba okena ndako ya Jean-Marc Kabund ko kana gotika. Ko laksa Kabund compassion na bango. Mais so za laki biso ba to misu to lobaki. Boyengi bo ba keto za ba jaloux. De côté de cas adorable ni s'appelle électrique ne okabu ya soto sana bino même idée. Botia vidéo comme ça to so ngapoto lobelambo ya Congo. Bomona mutu o alobi wana makambu oyo abimisi na munoko na epi to ozonga na bino. Un jour vous direz que je suis prophète. C'est-à-dire que to beta 37 ans na kati ya opposition to beta 37 ans ya nzala. Mukolo tozwa ki bokonzi. Au fait to bosani ke biso nyonso tunde toza boye to kola na kimoboutisme to zaba mobutiste. C'est-à-dire que kimobutiste to benganaka nde mobutu mais le moboutisme est en nous. C'est-à-dire je suis vice-président ba romona. Si ko côté ba kende romona, ba ko ina pula mabe nde kwa fachi. Bongo soko ezala ngai. Soko ezala yo. C'est-à-dire que Congolais so raisonner na nute na bi na minute wana. Soki tango bato ya Kabund bazo ya basoda. Bakutanaki na motopamba lowa ngai lokola wera lokola jibe bangutu ba bato po bana ba intervention mais lokola mwana masina mwana machangu yo mtoko tekena ko telema na meeting eloko nini linga ekomelo lelo est-ce que mukile linga ke telema ndenge telemi lelo est-ce que yebi kena mibeko soda garde wana ya Kabunda ke noka ngame wana asali faute c'est-à-dire que bato nyonso tozo keneka na mbutu parce ba garde personnel na yo ba ko protéger ceux qui sont en danger est-ce qu'il était en danger. Est-ce que bagarde personnel na droit kanga mutu ba na kacho. Voilà ce qui se passe dans le pays, c'est vraiment regrettable, mais je voudrais dire ceci aux Congolais. Nous devons kokota makambo ezali na intérêt na biso. Batuwa na biso to voter bango pour que basa la intérêt ya peuple. Na ba discussion na bango na lingi peuple to banda ko mituna. Intérêt na biso eza makambo bango ba weli. Hein? Et intéressé peuple na moni ba maman ba kegune pas Kabund bazo rouler là. C'est une bonne chose bon na souci parti. Mais est-ce que ba bundeli peuple? Est-ce que ba soani po ça comme foufou et mataki? Est-ce que ba soani po ça comme ya loso et mati? Té. Ba soani ba problème na bango privé na web sabino lelo. On comprend le wana? Jusqu'à quand biso ba congolais to bana ko supporter batu oyo nabi omoni bituma na bango eneti ba bituma Moïse Katumbi na Kabila. Est-ce que dans les Cambo, Toruyo, quand il s'est vraiment chef de l'État, parce que hier, sur le début, les Cambo jusque-là, à sa guité. Non, mais on a lobby. Est-ce que ça m'a Cambo, on est lelo pendant que Bana Bazo Koufa, pendant que na Est, les gens sont en train de mourir, pendant que nos enfants ne vont pas à l'école, la gratuité n'existe plus. Est-ce que ce sont des choses aujourd'hui que Togo Vanda, lui, M. Kabund, Azali, premier vice-président du Parlement, kuna na Parlement de Balobaka Makambo, kasi mukoni toyoka pe babundi ononde toza boye essence mati toyoka ni te to swani ezaka ko ononga na bandeko ya linga lekanga na ina laxeke ngai na danger pas laxeka kaza de quoi président kasi on est pas problème privé. Il y a une société qui s'appelle Excellency. Chinois côté désordre na kata Congo je vous annonce soki boboy ko ndimango lelo boko ndimango un jour makambo ba wela. Je suis convaincu eza makambo ya katanga ya minéré. Et il y a un bateau, dans la famille chef de l'État, qui travaille
na ndenge ya logique ba na mikanda na bango bazo ba mikanda basomba pe ba carrière na ndenge ya normal. Eza pe na bato oyo baboya kosomba ba carrière balingi basala trafic d'influence. Merci. Bolandi na kati ya vidéo wana bomoni moko ya ba proche ya Tshisekedi Mike Chibangu. Bino ba mama ya UDPS. Ba mama na nga ya Kasai. Bino ba militant na ba militant ya UDPS. Tant bo kene na ndako ya Jean-Marc Kabundu kolela Jean-Marc Kabundu ko démissionner te. Est-ce que bino tant ba Jean-Marc Kabundu bakota ba réunion na bango ndenge ndeko wana za komituna to lutaki pona Mobutu to bundisaki Mobutu mais Mobutisme yango lelo to ko vivre yango. Est-ce que Jean-Marc Kabundu depuis akota na Assemblée nationale selon réflexion ndeko na Mike Chibangu est-ce que bino ba maman boyoka Jean-Marc Kabundu ako bunda pour que non ça combien alors ça qui à l'époque ya Adolphe Muzitu na 300 francs et qui t'a lelo oyobo de l'autre côté lelo oyoboye bomoni makambo ememi lelo mboka tungulu tongolo soka ezalaki biso ba petit peuple biso batoto bimana ba famille ezanga kombo ezanga griffe ozo ça cynique et okutani na cortège ya Jean-Marc Kabundu bino ba militant ya IDPS Jean-Marc Kabundu akamdo akisi est-ce que boyeli bossa sortir parce que toyebi lo lenge Jean-Marc Kabundu ako se comporter na mboko kwa Kongolo bana Mobutu lokola ye Saddam lokola ye bana ya général Lukulia. Alors bino ba mama oboko sa makambo aboy e ko kamusa peuple congolais lelo oyo bomoni famille ya Tshisekedi bazana bakare minye na Katanga baza ko boma meme batu pona ko boto na ba bakare minye wana mais bino bozozo courage likola ba 100 francs likola ba 10 000 francs boke na Jean-Marc Kabundu boke na kolela a démissionné. Donc c'est ça l'imbécialité du peuple congolais. C'est ça la bestialité que nous battons pas comprendre de l'autre bas pour le canavir à Bangoté. Parce que Jean-Marc Kabundu depuis Babaloma, pas à Kabila, il est là, oh boy. Jean-Marc Kabundu n'a même pas pour voter, l'homme en faveur de la population. Mais bien avant pour l'homme, Tina Kingaboua, Nanda quoi Jean-Marc Kabundu pour la coller là. Mais nous sommes dans quel pays, tous dans la planète ennemie? Tant que nous sommes en Mali, Bako Tele Mali Boké. Pona kobunda pona mboka na bango ba mama ya Mali bako telema bako bunda pona sa combien fouve kita na Mali pona transport kita mais bino bozo kena ndako ba individu ndenge to mituni c'est réellement ezalaki yo ubengai mutu pamba boy na sanga mutu okengela ngai ni garde du corps ni na famille moko yeba na songolo pakala. So ça qui non aux la famille moi beaucoup de musiciens par exemple quand fali à combler la vie nae à ko libérer mais yo muto longoi ça là que nous coutani la cortège ya Jean-Marc Kabundu ça qui ça c'est unique. Est-ce que nous ba maman bolengi bobika est-ce que Jean-Marc Kabundu bandi le loté Jean-Marc Kabundu c'est un voyou ba ramasser so wapi to habiter alors bino ba maman autre ebi que non ba maman so qui ba telemi makambo il fait changer na kati ya mboka ba bitumba biso to so ba risque le oyo boy. On va comme ciblé biso to bité lodi et to kotane na tongo. Tozo bunda pour que non makambo changer et notre que na banda ko ba individu ko le la ka pona bango tandis que batu wana baza ko nyoko la peuple congolais. Batu wana baza ko piller, baza ko yiba le oyo boso ke na lolaba. Fifi Masuka akoma ko kabola bakare minyenyoso na famille ya Tshisekedi. Est-ce que mission Félix est qui na pouvoir? Est-ce que c'est une mission ya okene ko s'enrichir seulement l'espace à 3 ans? Est-ce que mission Jean-Marc Kabundu aya qui na pouvoir? Est-ce que c'est une mission bakota ba conflit bakale minyenyo so na espace ya Katanga? Non, mais bino ba maman lokola boza aveugle. Ce qui passe ba envoûtement bazo envoûter bino au lieu to bunda pona mboka, to libérer mboka na biso. Tala bino makambo boko ça. Est-ce que depuis batouana bakota na Assemblée nationale? Tire le oyo boy. Avant ko ça likambo ba maman na ngai bande ko IDPS. Il faut qu'on réfléchisse. Intérêt na bino zani. Et terrain la biso ça la biso peuple congolais doit continuer toujours à souffrir. Le 3 ans en boy. Depuis bateau là na pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait na biso petit peuple? Sécurité na est état de siège le lo beza fiasco. Ba décret état de siège to bengi ba Burundi, to bengi ba Uganda. Est-ce que sécurité et insécurité si na est? Ba maman na biso na Kasai, ba ko kufa nzala. Kwa shoko et toi ni sami na kati ya mboka. Qui ne dit pas son nom, mais Babylon, on a bien ma maman, botelema, botambola, tout le monde, ma maman a vu sur Mali, babimé na balabala, pour réclamer
Pour na bakambo changer. Ndeto komona ba maman ya Soudan, mais bino bo kenda kwa Jamal Kaboun, na papa o ya mukolo ya mboso, bo kenda kwa Jamal Kaboun, Ouria, mais ça c'est quel genre ya batu to ça ba na mboka. Oh genre ya peuple o bo to batandenge kulutu na biso alobaka wa yambo. Donc babiloko o bo et ça vraiment qu'on refléter parce que batu o depuis ba yei et l'autre bango ba yebi Jamal Kaboun dans sa course au pouvoir. Il peut se préparer. Paul Kagame a préparé comme dauphin à côté du candidat président Namiko Ezakouya. Alors, vous imaginez que j'ai un bateau à bouille. Bah, quand on a pouvoir libanda. Bazoya nango awa na kati ya mboka na biso. Le pouvoir ne se donne pas hier. Pouvoir les a peuple. Peuple ne doit pas se pouvoir. Mais le oh bota ba Jamal Kaboun, bota ba tienne ba nani oh il tienne ce que le PFI dit nombre pour pas maintenant que nous Goliath mboka Kagame. Le oh Félix. Donc Congo comment pour décider la place des Congolais, c'est le Rwanda. Et ça passe. Nous devons nous prendre au sérieux. Tozonga na litié mairie Patrice Lumumba. Parce que ce que Lumumba s'est sacrifié qui était le lo oyoboye. Donc il y a quelque chose d'indépendance autre chose na moitié. Même indépendance moi ça, et ça n'a aucun la façade. Mais nous devons nous battre. To bunda lokola ne ba maman na biso ba maman ose ba ko bunda ba ko loba ba ko telema pour na mboka mais nous voyons des mamans oh baza na conscience bon excusez na ba maman na ngai ba maman na biso IDPS ça c'est les consciences au biloko boza ko sala. Jamal Kaboun qui l'ignore que c'est un orgueilleux. Jamal Kaboun c'est un civique immoraux. Na bungi yango. Alors bino ba maman mutu boboka na ko soutenir ba Jamal Kaboun na ba Christian ba za nga moko ba civique ba ko fina ba maman. Et puis, nous devons changer la façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir. Parce que Mboka ça au Kenemabe. Le lot où Jamal Kaboun a commis Pierre Kagame. Bota Kagame a posé dans Mboka Abisso. Et puis Bota le lot où Banane Bazana Katia je suis en Mboka Bazara sur Bewa. Avant la porte dans le dossier Azara sur Bewa. Tout le monde a interpellation à Moko na Moko. Et puis, bon, dans la vidéo, bota la makambu, pour bandeko ba koloba. Oh, Jamal Kaboun doit okima na Rwanda au pouvoir. De quoi ils ont confirmé? Jamal Kaboun, ba maman IDPS, et ça décevant. Ne Kaboun est sorti de l'Obama. Oh, tiens, vidéo, comme ça, tous on a pas tout l'obélani né pour le Kamboka Congo. Ce qui m'a dit pour le Kamboka Congo, c'est malam. Mais si on a mabé, pour que tout change, biso ba congolais pour tout bomisa ou ya biso boka. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire est faite des exceptions qui font que tant que Dieu est avec nous et tant que vous avez la volonté de vivre et de survivre, vous y arriverez. Et ça sera notre histoire. Nous ne sommes pas en train de périr tous. L'agenda est là, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui va arriver. Nous ne sommes pas en train de disparaître, nous tous. Nous ne sommes pas en train d'évacuer les hauts plateaux et les moyens plateaux, tous. Il y a dans la Bible la notion du reste. Un reste. Avec ce reste, toujours grâce à notre nation, parce que nous n'avons pas deux nations. Et c'est toute la problématique. On nous attribue d'autres nations. Non, solennellement, celle-ci est la seule qui est notre nation. Elle nous défendra. Et si elle ne le peut pas, Dieu nous défendra. Merci. Bolandi na vidéo wana ndeko wana ningaza koloba. Ako confirmer kaza Rwandais. Soki babiba boma ba Rwandais nyonso na Congo. To ba Kenzambe aza pour ba Rwandais ndenge azara surbe wa koloba. Donc toki ko falsifier histoire te. Donc ba ndeko na biso na ba Rwandais ba Banyamulenge o Chilomba confirmer à Londres non. Ba Banyamulenge ba za ba Congolais. Regardez-moi un président incompétent qui ne sait pas les choses qu'il est en train de dire. Bolandi Azara Surube doit confirmer que ceux qui attendent au Bomi Bango, mais Nzambe Baza pour Bango. Donc, Azara Surube ne reconnaît pas que Nzambe Baza Nzambe Congolais, Nzambe Rwandais. Alors, Babylon, quand nous voyons de tels gens à Batouabou, ça peut nous pousser à se révolter. Maintenant, tous le peuple, il faut atteindre les mains. Il faut parce qu'ils ne sont pas des gens oh bisona bango to ko vendre scam oh to yebi ba massacre bazara Surube ko basala mboka au Congo. Tant ba na RCD
Bayana makamona bango ya na musée Laurent Désiré Kabila. On sait comment que ces gens ont tué notre population. Mais le Oyoboué, bah qu'on se réclamer, bah ça va autochtone espace à Grand Kivu. Alors bah nous sommes en danger permanent. Donc tout ça qu'on voit dans la loup. Pour vous dire que notre depuis Azara Surubé Wana Moa Oro. Azara Surubé Wana ni parcelle. Azara Surubé Wana na ba flat na ba hôtel. Alors si réellement nous Azara Surubé Wana pour ba Awabo, Azara qui congolais. Ayala somba ouais ma bela tongi a investi ah mais bon quand on a mbong Azara Surubé Wana. Bazui Awabo. Ba assumer ba fonction miner na mboka na biso. Mbongo wana ba ke na kotonga na mboka na ba na roi. Et puis il confirme que Nzamba Zanzambe na bango. Yo mona Congo bitumba biso toza ko bumla oyobu. Et ça pour ko éveiller que non les Azara Surubé Roi, les caméras, les babati basa ba utu. Caméra c'est un Burundais, Azara Surubé Roi, Rwandais et yebani mukili mobimba abo. Lelo oyobo tala batu ba ko sepela na mbongo Congo. Ba Rwandais na ba Chilombo na ba Jean-Marc Kabund le ba zumbo canotage ba ko sepela ba ko bunda ba ko memba peuple na distraction bino peuple boko na distraction na ko na omona bande ko nga IDPS ba ko kota na distraction tandis que mboka ko kende kuna na Kasai maezate kurezate et puis bande ko de ko chide ko tela nga photo wana pour vous dire que non ces gens n'étaient pas préparés à gérer mboka bota la bato ba uti récemment na espace à Grand Kasai Chilombo voyager kina ndeko ya Paul Kagame. Aéroport, aérodrome, non mais même aérodrome. Ce pesa aérodrome, ce pesa ni to éviter. Avion est raté, bota la batu oyobu. Ba on a gars ça récemment. Mais piste malongé zaté, ba mende ba mema ora pousse. Quand on dit que non ces gens, leur mission principale est ça qu'on servir ba Rwandais que servir peuple congolais, bota ka biso tembi. Bon moi la photo wana. Avion est raté piste pour la nini. Piste za malamu te. Pona nini Chilombo mbonga za koiba ala kotia na kati ya mabenga na ye. To ebite même maintenant kenda ki balba ki basukola ti Chilombo na maya lubijila, to ebite soki makambo basukola ke za solo, on sait pas. Tire le pour Félix ça na mvutuma aux conscience te. Quand nous disons ici que non Félix est incompétent, ba to misu ba non tout ça mitema mabe. Papa mon incompétent c'est Chilombo qui ne ferait absolument rien face à Bazara Surubé Roi, face même à Jean-Marc Kabund. Un président qui se déplace, le cas la moi si na mutu akomanda nyonso pour la Congo ba décision nyonso ba makambutu isa maboko ya Nyakeru la Rwandaise. Bon dans l'incompétence à Chilombo, quand nous disons ici que non Chilombo n'est pas congolais. Ndeko Kabu ya boche la vidéo comme ça tokozonga to lobelani ne pour ka moka Congo. Merci beaucoup monsieur le président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Tala, ce tobi que tu l'as mazan conscient, incompétent, n'est député ou en aloba, beaucoup de gens mité mamabi. Un président soi-disant qui se déplace avec une délégation. Au nom de mon peuple congolais. Botala, place Chilombo, incompétence nae et la kisami na monde entier, il prend le courage Yakoloba au nom de mon épouse Denise Nyakeru. Donc Denise Nyakeru, c'est la République démocratique du Congo. Alors, Moutou Yaboé, a mérité réellement vraiment que non, n'est Chilombo pour révéler ma canisse nae Moutou Moi, bah pour diriger le sous pour la deuxième fois. Il y a un moment quand ils sont moins à Congo, c'est le moment où se joindre la biso. Toi Bunda Bitumba et Longo. Parce que les leaders politiques na biso ba kopesa biso o biso toza ko kanisate biso toza ko kanisa nini sécurité zonga na est sécurité zonga na frontière na biso na Angola sécurité zonga na frontière na biso ya Lubumbashi entre Zambie na biso et zonga na Tanzanie c'est ce que nous voulons ba investisseurs ba ya na mboka santé za la gratuit na mutu nyonso moi na nyonso participer à l'éducation c'est ça eloko biso toza kolinga yango na lelo oyo boye bande ko na nga mali batelemi baza ko bunda bazo boye lisusu néocolonisation ndenge lelo oyo boye Chilombo azongisi biso lisusu na colonisation na ba Rwandais. Alors yo mona Congo za ko sera nini pour Telemba parce que ngana ko pesa mot d'ordre bon mona ki makambo to ko sala awa boye yango zo mona isa passe peuple congolais azo biloko za ko lukate tozo sensibiliser ba jeune to bima na bala mais to ko bima boye ba jeune misusu ba ko corrompre ba mona mbonga ba Chilombo na ba Rwandais
va corrompre les Congolais pour nini parce que va comprendre que non ils vont moins pour affaiblir le peuple congolais. Bon à la place un conseil ça va diriger congolais Zali. Bon à la place un conseil ça Tshilombo Zali, un président soit disant qui se déplace au lieu pour représenter Boka, mais alors son courage il y a pour représenter Denise Nyakel oh bon à la nationalité mais pas Congolais pas Congolais. Ils a pas sina mawa. Yango wana to ko rappeler Mbosso, au moins le papa na biso Luamba Benoît Luamba place à Okufa. Musika moka musika na mabela ba koko na ye. Si réellement ba papa oyo boy, ba salela ki mboka na lolenge sengeli, ba linga ba kufa awa bo. Donc ba kenon comment nango cimetière. Boko salela peuple te Mbosso, boko salela peuple te. Bota la Benoît Luamba place à Okufa. Musika ya mabela ba koko na ye. Pourquoi? Parce que il n'avait pas servi son pays comme il faut. Azala ki papa oyo boy, kokufa na ye awa boy, mboka mobimba elinga ke sepela. Que non oui tobongisi mutu amayele tobongisi mutu oyo boy abunda ki pona mboka mais botela lelo ba Benoît Luamba place basuki. Pourquoi? Parce que ils ont mangé avec le diable c'est qui? Le diable c'est Félix Antoine Tshisekedi, le diable c'est Joseph Kabila. Lelo oyo boy papa na biso wana akufi. Pourquoi? Parce que ayaki na bandoki na bazara sur Rubewa ba traite ya Congo ya mota ko sambe na losambu oyo bo nzambe tala régime oyo boy bako bana ko kufa moko tous les traîtres vont participer à la souffrance au peuple congolais ko bana na Tshilombo. Donc la Benoît Luamba Kei. Pour vous dire que non, le sambo peuple congolais vous sambe là, nzamba zoyo kango ba mvuluzi baza na biso. Baron Zingaku bazo accompagner biso. Yango tozo interpeller conscience na mutu na mutu. Bisiko zali se mettre au travail. Bon ça la baloi malamu oh que non peuple congolais tama ko mona asepeli. C'est ça votre priorité. Mais le oh boy, bota la papa na biso place à okufa. Akufi musika. Pourquoi? Parce que asala kimboka na olenge sécurité. Peuple congolais to komé muke na makambo e ko le kambo na biso Congo. To ko loba makambo e ko le kana Congo. Pasi na mawa. Tant to ko ba kono Félix est compétent de tous les bords. Bande ko ba ko tia biso te. Félix est déjà abandonné ba pré-campagne. Tu habite pré-campagne électorale, sur élection au sein mandé. Monsieur élection ko za la terre. Ce qui est leader politique ba bimite ngai na ko bimisa ba jeune na balabala. Ce qui boko boma biso mais boye ba que non ba lumumba misusu ba brino misusu ba ko bima. Ton message déjà. Yamba oyo boto ko accepter le sous ba wana te. Yango tozolo ba ah c'est le moment nous devons nous organiser. Félix a son 1080 bus ya ba transport zunga ambeli na elongi na e. Pas biso to mona bilongi ya Félix et Tshilombo. À ceux qui vont être par les compétences, le cas de la pré-campagne, de l'élection, sur l'élection, on sait que Rwanda ou bien comment on ne sait pas. Mais bon, que non, cette fois-ci, nous sommes déterminés, nous les jeunes. Bon, que non, ceux qui sont jeunes, oh, il y a 1970, ça qui est le côté. Mais nous allons prendre les destins en Boka. Il y a un homme qui va résister à tout. Tobongama. Nous allons nous sacrifier pour Mbugobo et Zonga Nengesalaki. Dans l'économie sanitaire, dans l'indépendance sanitaire, éducative, indépendance sur les formes de parce indépendance sur les indépendance politique, dans l'indépendance économique qui était. Félix Azuiba militaire et IDPS, je suis passé par là. Je reviens maintenant à l'Assemblée nationale. C'est regrettable tant que on est compétent. On dirige Mboka. Bazuiba jeune, Bazuiba maman, Batou, Balatisi, Bango, Polo. Pour qu'on ait inauguré 80 bus. Et puis tout le monde dit que bus c'est trace académie. Mais ça c'est de l'insulte. Et puis il y a l'université congolais. C'est regrettable. Bus il y a le bazou balati si bien batouche. Est-ce que moi j'avais rentré académique année à Sikebandi. Bon c'est en place ni ba coulage zali. Et puis bon on a beaucoup sépara Fati Beton, c'est regrettable. Université c'est de l'univers, bisi bon qu'on a beaucoup découvrir makambo ya sika. Mais tellement na ko sakana biso ba pemba na Congo. Parce que tu le lobo, tout ça nos conscience na biso te. Et là on parle bis. Et c'est là ko so ba tout même bango et puis bo sécuriser l'Assemblée nationale, bo armer ba solo en direct aux état de siège na Kinshasa. Yango na ko ba kono ba ko ba sa sécurité te. Et zo senga yo tellement pour que nos sécurité nous assurer. Tant Macky Sall, tant le président Magufuli, Moli pe Makimi à Tanzanie, bako inauguré ba TGV ba train à grande vitesse, ba train à 300 km, bako tia elembo, yambo kana bango, mais bon tana ben compétent ba conscient le quoi ba Félix Ibo. Likola 80 bis, azo bengisa institution mobimba do ba fonctionner mboka mobimba, pona ko inauguré bis, o ba zu yelongi na e ba tie yango. Tandis que ba mboka misusu, ba bilo kwa nesele makate.
Et puis, les jeunes Congolais manipulables, c'est regrettable, c'est nauséabond même pour moi. Il y a un interpellé conscience dans le Congo. Nous sommes des années. Parce que je comprends que je peux faire Moussala. Parce que si je suis dans Moussala, au bout de la Mboka, tu as serré, tu diriger Mboka. Oh, on a collecté, on a besoin de Babylone pour en Afrique centrale, et ça a commandé Babylone pour les Salema. Mais il y a un lobby sur qui Bundi, tu as une Mboka Nabiso, au Kosana Moussala, Malonga, Babylone, on a collecté Satan. Il y a un point où on a reçu ça. Bon, dans la vidéo, ils apprennent. C'est la conscience. Qu'on interpelle mon corps. Néo-Kabouya, au tient la vidéo, pour que nos jeunes Congolais va comprendre et le tout ça pour le Cameroun. Que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là. Il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Aïvois jeunes qui aujourd'hui à 19 ans, 20 ans, 30 ans ne veulent pas s'intéresser, un bon jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre richesse. J'appelle à toute la jeunesse de prendre conscience qu'ils doivent faire la politique. Merci. Bon, moi, une vidéo, on a papa Nangaï, Taboulé, Yakoloba. Bah, jeune, Kobana, âgé de 25 ans, Matati, Trata. Nous devons nous intéresser dans Makamwa Mboka. Parce qu'il y a du bonheur là-bas. Bonheur les années, il faut topper ça. Bonheur les années, il faut sécuriser le peuple. Il faut tout foutre ma fonction. C'est ça. Mais nous, on a Congo, au commis, manipulable, c'est regrettable. Au monde wapi so so kabapesi mais boye bango Congo za kabate et puis Congo za ya kopesa pas ba rwandete yango nazo bien ça mon Congo nous savons tous que nous sommes trahis jeunesse na biso ça trahi il y a acteurs politiques congolais pour nini bakena ko so ba ordre na ba impérialiste na ba néocolonialiste ba ni ngaso ba so na mboka na biso na Rwanda bato ba kuma ba décider à monde na Angleterre mais si le président Sakaraloba, une jeunesse soudée, c'est plus qu'une bombe. Mais biso ba jeune a commencé à te se souder le corps la jeunesse à Mali. Batu oyo ba ko sakana biso na soya moité. Ndenge ba ko sakana no étudiant aux ana licence. Oko présenter pour obima na université licencié ba ko zoyo likolo à 5000 francs okene ko yembela Chilombo na batu wana so abati ba mboso console likolo à 5000 francs. Nous devons prendre la conscience. To bunda bitumba o lokola banzenzala ba bundaki pour que l'ombo cannabis lokola ki pamvita ba polo kito ba bundaki pour que le oyo boy to so koma na niveau to koma. Mais botala batu oyo. Ba pimi biso biloko olia. Bakati biso kura likolo ba nyangala kato wa diriger mboka oyo bo na régime ya conscience na Félix ba ko bimela biso na mboka yango na toza ko bengisa conscience na yo hôtelement dans les jours à venir pour na balabala d'ici mois février ce qu'on soit conscience tango bino ba mama ba ko na kolela nda kwa Jean-Marc Kaboum un civisme un voyou politique abi makamba ko lukate botala nda kwa Jean-Marc Kaboum via Lix a ko mener bande kwa Jean-Marc Kaboum baza awate ba mo wana nyoso bazamba Istanbul basobi ba appartement mbongo wana bazungu wapi eza mbongo ba copier yo ba copier yo na barami ba ko iba mbongo na ba minerais ba ozo mbongo wana ba kene pour investir mo mboka ba paya. C'est le moment où nous devons prendre conscience, c'est le moment où nous devons nous souder comme la jeunesse du Mali pour que nos lobbies batu oyoboy ba respecter mboka na biso. Soki nzamba alingi tokuta na lobby mais bitumba biso to ko bunda ezawa etumba ya mutu nyonso bitumba oyo boza bitumba ya libération ya mboka na biso bitumba oyo boy ezaka non peuple congolais ayeba oyo akoluka alors bandeko boye bilobi na kozala côté ya maluku kolonga na biso to kitana quartier 3 toujours na cadre de sensibilisation façon na ya ko soutenir comment na biso façon na ya ko pesa biso ba conseil façon na wana lolenge nyonso oza ko sepela bitumba oto ko bunda pour que notre soit dignité congolaise soit dignité na ye ba étudier ba longo na buzoba na bourberie o ba politicien conseil ba ko manipuler bango numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 soki nzambe alingi to kutana Ingrid.